toyebaki Anse Luzolo comédien au petit le Lazare comédien na kota na polémique ya musique. Anse Luzolo akota na polémique ya musique. Toko pekisa mundu te kokota na polémique ya musique. Mais ozo par moko okoma ko takine baninga mutusu okoma ko finga okoma ko dénigrer baninga mutusu kokita baninga mutusu kokita selo scrap lelo oyo nde tolo babombano nango emonani mbano nango eye mbano nango epesami. C'est-à-dire bibotu na nzoto ya Anse makofi mandomba ba génie oyo tomoni pena azalaki tabassé comme il faut. Oh my God! Come on! Boubazane problématique. Tu es fait dans un faire rigoler papa. Moussou pays. Na programme na calendrier c'est la émission le 9 décembre à Los Angeles. On s'est retrouvé dans la pointe noire Neni na ba awa. Bokomi kuna ndenge nini. Et bon programme yo pesa yibisu. Programme à Los Angeles, tant qu'on dit ça dans le calendrier, c'est-à-dire vous avez déjà signé le contrat. Yozoa qui est Pacolos d'ailleurs, faut faire ça dans travail d'abord. Tu commis à la veille, nous se retrouver dans point noir. Anse Luzolo yo artiste, tout comme Céléo, tout comme Ferregola, mais tu déconnes au nom d'un artiste comme si on a pas toi nous ça la très fort, mais tu te trompes. Ma comédie vous comment ça la kala. Ma comédie mode démodé. Mais yo za wana rapport na takine batunsu. Yo za wana rapport na kofinga ba artiste musicien musu. Oza wana pona ko dénigrer baninga na yo ba comédien. Na ebite ba ebiso ke photo za lola. To so komi na photo okufa lisu te tondeli. Parce que au matisa moi to ya impolitesse. Wana sepeli na bibotu to na makofi mandomba ozwi po meka mpe kote ya yo. Faire un open fali. Non balancer bino ba image faire na fali faire pena obeta guitare. Il fallait obeta guitare faire na drum. Bon répéter ensemble. Au moins que batuno bazala na bango déjà place moko ba inana te ba bomana teza musique no bito mona ba ba osulu. Anse lelo na eli. Il faut zonga na nzela, faut zonga mu. Faut te concentrer, faut te direction yo ambri na mutu. Ti ne goma ya bateti. Heureusement mutabeto peka za mutapoto. Yozo manke batutu ba pesi na ba rapport na ko nazo mona na ba Facebook ba balela na kombo na yo yozo manka. Anse tueti. Même na comédien mboka na biso Anse Luzolo te. Anse Luzolo te. Qu'on les ait baninga à tout moment. Ou t'es qu'on manque Michaud respect. Maintenant, c'est le scrap. Tant on midi pour qu'on manque à Kofi au Lomidi. Mais Kofi au Lomidi a toujours un concert. Il y a une comédie aux Osala Nini. Ma vidéo de téléphone, non? Il y a un grignoté. Tu es malade, monsieur. Ken Piano. La chité et pas naïma. Ken Piano. Aux alagi na gauche, ou bien na gauche, moya ou ka force na droite. Ils ont comportement ba lâche. Aux lâche. Na lobande Liverpool na lobara. Aux lâche. Un homme soit bebani na koto bazaki binema ba o azwa point na e.
boke luka ba force pas battu mwana battu ba manka bino ba respect nana tinda ko okoma mwana bitinda ofinga battu na komba fali po lelo yo regretter pas na biso ke ngai ba futinga la monnaie de singe ba futinga la monnaie de singe non ba futinga la monnaie de singe et ça image yo pesa battu yo za mutama finga yo ko finga ka era makambo sérieux ozala te on déclarer que te ngai bato batambola na kuso bali amonga artiste ya bato mususu komi na era mafinga bachenga po yo olakisa artiste ke yo bato bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec Given ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata moboko ya ici grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison Given bali ngamboka boete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle où vous nous suivez sur votre chaîne Congo FM officiel plus télévision. Oza R émission na bino bolingara mingi Clégie Show, Clégie Moto. Clégie Show face au public, émission ngo bolingara mingi. Mbote na bateau nan balanda biso na babonné nous surtout ya Congo Esengo. Merci na bino, to senga bino 20K et to komi na 20K. Tout ça poste à 30K. Pour l'instant, to komi na poste à 30K. 20K to komi na 20K. Tout ça poste à 30K. Merci vraiment na babonné nous surtout ba sali biso confiance au bandimaki ko s'abonner la chaîne na ba balingara mingi Congo Esengo. Un grand merci à toi Arnold Matumona qui est toujours derrière la caméra. La PC Bambote Belé. Encore une fois, merci. Na Janet Tambo Business. Et puis pourquoi pas, na mon général, la manager Clovis Phil par Maman Doris. Merci beaucoup. La PC Batunyo Soto Balinganga Bambote Belé. Pourquoi pas, na Mayato. Encore une fois, merci. Na Sam Koukou Fafra et Europe Mobima. Lelo Oza Pena Clégie face au public. Na yeto mekampe kosola par rapport à makambo ezoko tsa mwambilinga na maramba musique na biso photo sola o toyebaki Hans Luzolo comédien au petit le Lazare comédien na kota na polémique ya musique Hans Luzolo a kota na polémique ya musique toko pekisa muntu te ko kota na polémique ya musique mais ozo par moko okoma ko takine baninga mususu okoma ko finga okoma ko dénigrer baninga mususu ko kitsa baninga mususu ko kitsa sele scram lelo oyo nde tolo babu mbano nango emonani mbano nango eye mbano nango epesami donc c'est-à-dire bibotu na nzoto ya Hans makofi mandomba ba genou o to moni pena azaki tabasser comme il faut et passer le scram to solango et ba pembe ken pe nazo bimisa nyoso twana toko solola yango na pesi mbote na batu nyoso to batala ngai batala siko pene miso Clégie face au public na ye Hans Luzolo nde balobara chana nukiti to meke mpe ko sola moki Hans est-ce que na poto ba comédien bazala raté na poto ba comédien pe bazati na poto ya des gens au pe basala succès bino bo se limiter na babiloko moya mikie ya pamba ko mankaka ba musicien yo mo pose artiste tant bino boyaka vous comprenez que naza un peu grippé bolindi simo moké pour na ba dérangement na bino bato botalanga Hans Luzolo yo artiste tout comme Céléo tout comme Ferregola net bandeko mususu. Mais tu déconnes au nom d'un artiste comme si on a pas toi nous ça la succès fort. Mais tu te trompes. Bah comédie vous comment ça la kala. Bah comédie mode démodé. Mais yo za wana rapport na takine batu mususu. Yo za wana rapport na kofinga ba artiste musicien mususu. Oza wana po na ko dénigrer ba ninga na yo ba comédien. Na ebité ba ebiso ke poto za lola. To so komi na poto okufa lisuté to ndeni. Parce que au matisa moi toi impolitesse
On a sepeli na bibotu to na makofi mandomba ozwi po meka mpe kote ya ye. Na ebite yo po na yo poto signifie quoi? Olongwa na mboka na obotama okei kovanda na mboka mosusu. Na yo comme ça ngolo wa sujet oyo ya sujet oyo mankela ka baninga na monaki la fois passé matop a kebisi yo matop a kebisa ki yo pour na comportement ya manka ka batu. Donc finalement yo bando kende o manka makalunga. C'est comme si poto eza vide yo po na yo poto eleki nyonso. Non. Lelo makalunga pa komo kende ozonga. Mama kalunga pe ba kende ba poto me baza ba actif na msana bango. Yebisanga eloko nini yo sala eza na valeur ya shekoko. Yebisanga eloko yo sala eza na valeur ya shekoko. Tala baninga nde baza ko émerger malgré poto au mona kaza actif. Yo commence au téléphone na yo le ba grignoter wana benga comédie. Wana comédie. Merci c'est le scam pour faire za la boue. C'est o ba charisme wanda ko kate buba ko jabo na makofi. Tout comme yo nozana na sepeli nga na kamogu tu mutwana ute o pipa longola c'est le scam. Fallait on se prendre kumba le zap sérieusement au betama comme il faut. Ba sim donner pena ba simba yo bongo zaki moi bien. Hein? Ne pena ba simba yo bongo zaki moi bien. Arnaud matumono ko illustrer nga ba image ya ma top. Ans lelo na elio. Il faut zonga na nzela, faut zonga mutu. Poto ko sorte, poto ndire tio ambri na mutu. Ki ne goma ya bateti. Heureusement mutabetso peka aza mutapoto. Yozo manke batutu ba pesi nga ba rapport na ko nozo mona na ba Facebook ba balela na komo na yo yozo manka ba. Ans tu es qui? Même na comédien mboka na biso asozé logo te. Asozé logo te. Ko leze baninga tout moment. Ou te ko manquer micho respect. Ma top, c'est le scrap. Tant midi pour ko manquera Kofi olo midi. Mais Kofi olo midi azo beta toujours ba concert ba mona. Yo na comédie ozo sala nini. Ba vidéo de téléphone non, yo grignoté. Tu es malade monsieur. Franchement boti ngana na déconner non déconner parce que na aucun respect et pas mutunyo surtout. Azo manquer mutu tout respect. Yangwana faut ozongi sena nzela ozongi se pena la logique des choses. Azonga pena mutu. C'est comme ça. Moi respect faut zala. Respect aux alisouté. C'est pas normal, les gens normalité. Franchement, net na ba biso bo je suis désolé na ba jara ba comportement romi ko afficher les bato net si perd ça. Ba kaleb ba kena ba poto ba na ba poto no yo ka bona ba makambo te. Ba la richesse ba kena ba poto no yo ka bona ba makambo te. Pourquoi toujours ans na ba comédie no ba grignoter ba comédie à kalangue ba série ya ba pauvre mangwao. Ba comédie à kalam tout à kosa. Ba comédien lelo ba actif ya ba décor ilonga ba sala makambo to mona et puis yo mankara no batuzano na ebitene na wo traité nan osala eloko comme na niveau ya shekoko te natala traité mais lelo na otala ba shekoko no moni qualité moni ba makambo tout mon manka mama kalunga pona poto lelo ko mo kende poto de bestila to epe goto na ngambo buba Boubatam yo sala ba makamno na France biso to ki paraote. Problème on ni nabi. Au clasher Gims, au clasher nani Dadju, au clasher. C'est une affaire. Atayomoko. Net na peut-être sur le plan ya maramba Bouba na ho la kolobela ngo pena mo tout parce que Bouba tout le monde est bien azane problématique. Bouba azane problématique. Pepe na ngambo faire rigola papa en vie. Musu peyo. Na programme na calendrier c'est la biso le 9 décembre foza na Los Angeles. On s'est retrouvé dans la Pointe Noire, Neni, Naba Awa.
bokomi kuna ndenge nini ebongo programme oyo pesaki biso programme à Los Angeles tant au ministère on a calendrier non c'est-à-dire vous avez déjà signé le contrat yozwa ke pakolo et pakolos na yo bango pe faut pesa bango travail na bo to komi à la veille ndenge nini oke se retrouver na point noir c'est que l'artiste na biso nous surtout ba kosa na ba batu ba musa ba calendrier oyo ba date oyo za kati za na ngo bongo te nga beta pembe nga mta ya pembe Mbappé d'autre part a raison c'est que Thierry Luce comme on va faire à l'année là pour bango la bloquer ba Los Angeles ana ba ebinde ba bando beto tant que ba moni qui fait go la petit programme il y a États-Unis a Chemis amona boyo ba programme raté ba se retrouver là ba Abidjan ba Kenya ba point noir compliqué surtout longo na dossier na to kiti suko to ah nzambe na musique moko ezala nini na pesa vile na Bologna Patrick Mboma Schengen bambote bele eza nini na makambo bino boyela biso eza nini eza pena neti nini faire ngo pena fali non balancer bino ba image faire na fali faire pena obeta guitare et fallait obeta guitare faire na drum bon répéter ensemble au moins que bâtiment bazala na bango déjà place moko ba inana te ba bomana teza musique no bito mona ba ba osolo lelo bat ba komi ko bomana pona bango lelo bat ba komi ko sala na ba mabe pona bango batu oyo ba raté ba makambo belé na vie eza bino batu oyo ba profiteur oyo bozo otonga batu na mato ya ba artiste Arnold Matumo na balancer nga image ya faire na fali ensemble oyo beta guitare oyo beta drum ba répéter ensemble lelo bat ba mona Ken piano la chité et pas na yo Ken piano ozalaki na gauche obeba na gauche ngoya koluka force na droite eza comportement ba lâche oza lâche na lobande Liverpool alobara oza lâche un homme soit bebani na koto bazalaki binemia bat oyo azwaka point na ye boke luka ba force pas batu yango wana batu ba manka bino ba respect nana tindaka okoma mwana bitinda ofinga batu na komba fali po lelo yo regretter pas na biso ke ngai ba futinga na monnaie de singe non ba futinga na monnaie de singe eza image yo pesa batu yo za mutama finga yo fo finga ka era makambo stéréo ozala te o déclarer que te ngai bato batambola na artiste bali amonga artiste ya bato mususu komi na era mafinga bachenga poyo olakisa artiste ke yo obongi na mafinga yo kokinde ofinga qualité na yo ba qualité na yango wana zala wana finga olembi ken pena fo finga siko komi olugoya na ngamba fere moni ba désordre oyo amem o ye aloba ke ya créer un pire du mal ko ba finga ba yango po ya na ngamba fere contre fali ba goloa bo fongola misu ken pena za muta wa accueillir te d'abord c'est un semeur de trouble kota zalaki ye muta na ba bandu ya ba insulter wala bo moni ba finga ba bana na nyoso ba finga ba muta na bango ken ce qui vraiment bino bo sala makambo na dignité puis na respect jamais beaucoup accueillir ken parce que en créer bataillon musu pour déjà auto sibir ya ba gel chose pas si ça et somo yem tayana bango auto sibir ya ba manike eza pasi yem tayana bango tanga o créer le sous équipe mususu bota ce place to mo kende pona ngam lo wa ken pena za utumutumo bo ndeka lobi ke yem ta créer bata bo kangie nan po yo zo créer batu ba finga batu bo kangie bo tsheno ta na prison ko nga kata la ngambu musu pa créer lisusu ba awani mo bo ba finga ga po créer batu mo bo lisusu ba finga ga
bato basala ke babenga hérité watana bempoli eza bango eza bakeni bato basala ke hérité bima impoli na miso bato eza bakeni hérité dégager bango ba charge à carré aye pas fali pupa a monter mutalikasu musa neza ko boya baptiste musu poto pokete gloire à Dieu poto pe okete au monde côté to okende au fingi trop musique ya musique 12 pe la la artisan aura wane te pate palikona. C'est choquant que mon aime sous maman ya bana mi balé pe mi kolo le roi bagel so ko mo finga batu ken pe na porte garant que ye muta mema bango baboya batu mususu ko bakumisa butu moko ils a passe ils a vraiment passé. Ça fait mal. Toye pena sija suka osko to solo la anon matumona. Fali musu pesayo. Excès de soldats. Mais au monde on a ba concert boy ba disu. Ba soldats c'est belé, ba no ba dera soldats. Mais félicitations pour ça makamno du tout. Mais côté soldats la wana ne okomi ko abisé. Ba soldats c'est le belé. Na l'on soldats mais ba chaki rideau. On a la vérité. Tout à forme sale, tout à la forme yo betaki rideau ezalaki. Félicitations parce que la mboka ya ba anglais. Un Congolais qui chante à lingala. Nanamba français a kebeta a récolté batu oyoyo fali poupa a récolté qui wana jour à concert nae. Franchement, aza félicité. Mais avec des mensonges, Gauthier C, je te donne merci. Le côté aux la fort. Bon, le balabi so sold out, mais so to continue site pour to so m'habiller, to so m'habiller. To e baté, sold out sango ya marque ya fallait, ça sort à sikato nengeni. Les agents ba sold out ezalana nuté to nengeni, bon me un peu ko service. Sold out se dit que m'habiller, si tout est fini. To moser la concert. Mais dans le concert, il a fallu que sold out. Si on compte sur ma billet, au coût de billet, au somme bipé, au niveau de 5 billets, ma place est ali. Que sold out soit n'est pas un nengeni, boye bisani sonani. Forme ya sold out, c'est la forme sika. Mon amour Gauthier c'est Azani n'a raison. Maçon Jésus à la mine. Même ces artistes il fallait pour partir Azam mensongère. Mais batozo travailler na bango ce sont des mensongères. Pour déjà artiste fali pour ba communicateur na yo mingi baza ba bodé na lobi no c'était mingi net ba gel show ba manike ba kisinjora baza ba bodé. Je pèse mes mots et j'assume ce que je dis. Baza un peu ba moins intelligent surtout net ba gel show celui gel show baza un peu ba moins intelligent. Gel show ba moins intelligente plutôt. Naba mususu wana bazo okosa makambo le internet ezala ngo biso so bino bokosi biso to simba bini so bokosi biso to zongela fali au moins teke bino banzete mike so bokosi biso musu ba otako somi ba otake maman fali pupa pardon artiste fali pupa ngana biga na Belgique on ça la plaît et tu vas cartonner comme pas possible de Belgique ou au Bukano. Mais bateau bazo kosaka na kombo na ezo sali yo pour Gauthier c'est ya. Appeli c'est la biso misu ga na makamna yo to koma oyeba makamna bien to koma olandela ngo ala loup. Tango zo kosa biso to za na pona ko simba lukutana. C'est comme ça. Soldats tout le monde on a mis mine pela. Bon na boy appelé ça qui mine. C'est-à-dire mina et pela. To limba vanté mine pela. Ouais. Na romo chité là
par rapport à la véri na attaque. Mais tu quittes peut-être une chute de conseil. En sous-zone, zongela cop. Zongela fena cop. Au moment où bateau zala likolo na bango na comédie. Lelo ba lekao. Pote kosote. Ozala gali soute, batu ba tcharo le sou kate, batu ba ebi le soute. Babano ba lelo ba ebi na bango ba comédie en style. Bablo osala na ba Facebook ba grignotage, on ba linga ngote. Wana ebiso lelo. Bat balinga ngote do se zongi la cop. Oza parti conseil. Zongi la cop. Tala lelo oyo na niveau na yo en sozolo oziba makofi mando mbaba genou ya mbamba fotele makuto bunanga na kamwe mwa mobile ozokima. Esali penza kitoko te. Zongi la boulot na yo ebele ba la bapoto wana ba osa ba boulot to monaka badina na bakina ba poto a ba osala ba toujours actif. Ba makalunga bakina ba poto ba osala. Yo siko kenda libela. Donc moi je te traite comme Dika. Comprendre? Zonga osa usala na. Kuna musale zate, kuna komi Dika explication za la awa. Yo artiste, comédien. Yo wanozola na fali na vidéo na sima, fali acha mtu boy olandi vidéo. Mais ça en sorte que mkomsu fali pour papa na caméra na filmer. Ils allaient mieux parce que vous tous vous êtes des artistes. C'est le scrum maîtrise des ala. Papa m'a pas ça. Yo clasha ba tout trop na vie. Au clasha ba, au clasha ouais rançon, au clasha même piana, au clasha Kofi Olomide. Ba Simon na nzoto te bango be ba mesure peut-être obet ça yo. Mais ba Simon na nzoto te. Tout comme Yope, ou ga kusimba ba na nzoto te. Kusimba as na nzoto te. Côté là papa m'a passe à moi et qui kitoko te. Na niveau na comme artiste. Pourquoi ya pe ya betio et bukio lisusu. Ezaka po pas lemba akimi. Bata l'esprit à hôtel ma pena a esprit bobetene. Donc c'est ça. Sotoye côté Bouba la moni ku mambolo mana Bouba te po yo karate abanda ki impolitesse kala manka baninga ba respect ba Gims ba Daju ba Youssoufa ba Lafouine ba Karis yo na Bouba yo na sota betap na. Bouba la sauté d'étape non. Faire rigola prochainement. Zala clair. Tant que vous ça la raboué, Mundela ça la conférence de presse fois ça va qui annuler l'eau faut qu'on annonce ta boé na annulé, boycotto na annulé. Fali Poupa nala makambo mingi o na oloba na ote. Fali Poupa côté na yo longola massage tu es déjà grand et puis marambosa les simba longola ba massageur na bembesi na ba bodeo balanda ba mankila ba longola bango au mona tu n'as rien à prouver déjà prouvé oza sous na posta munta mangaka batute na kombo na yo Fali Poupa oza na posta gel shoté na carrière na yo tant ozala Fali en 2006 osa c'est bazala raté. Emso zalara na njora. Njora pa na ko finga batute. Abana ko ba Fali gu, Fali nini, Fali boye. Oza na posta ya babonde wana te. Ken piana. Soko za pena journaliste, sala ngonde biso tout sala. Oza net. Oza au milieu du village. To boy trouble outi na ngo pa Fali o ya na ngo pa faire. Ça, la journaliste maintenant normal, ça là au milieu du village, tu vas voir que ma camarade peut le commun ici maintenant. Je suis presque à la fin de cette émission. Merci na batinu surtout parce que temps à la biso. Merci na babonné surtout Congo c'est 20K déjà. Merci surtout pour na 20K. Que c'est na bino 20K pe yango ekomi. Donc merci pour moi na babonné à Congo c'est
topesi bino merci. Challenge est commis à 30K. Challenge est commis à 30K. Vous s'abonnez, tout le monde pour ça 30K. Il y a 20 024 abonnés. Donc, vous avez 976 abonnés. Donc, on a pour ça 976 abonnés. Pour tout ça 30K, na ebi ke bo décevoir bisoté ba tout batala raké. Bo saka na ngomba, merci na ba tout batalinga, on se retrouve prochainement. Ciao.